Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote na balandi ya Info 16. Mbote na bandeko nyonso ya lisanga bolingo, bandeko nyonso topesi bino mbote, bandeko oyo bamesana deja kolanda biso na bandako na bango. Merci matondo ndenge papa wa Sambula loba matondo, et puis matondo lisusu na ba oyo bazwi libaku ya lelo kolanda biso, tosengi bino vraiment matondo ebele. Soki botala ki semaine oyo, donc samedi ndenge bomesana kozwa biso, bozwa ki biso te me bomoni eza mikakata no boni Kinshasa mwa ba programme eza ebele, mais to mesana ko respecter programme na bino me bolimbisi moke ndenge tokokaki ko satisfaire bino te na émission ndenge bomesana kolanda biso. Émission oyo tolobaka ezali émission ya bato ya mayele, émission ya bato ya mayele. Pourquoi? Parce que soki oyoki na kati ya émission oyo likambo zwata na yo vanda kanisa, soki omoni oza convaincu ba numéro ezali wana tuna okozwa eyano na yo. Matondo nano na bato oyo bazo continuer ko s'abonner, matondo pe na lisanga bolingo ya France, Belgique, Allemagne, bato nyonso topesi bino matondo esika bozali na émission oyo tomesana koyamba ya biso papa wa Sambula oyo a expliquera biso oyo apesa biso biano na mituna oyo tozala nango. Mituna ezaka ya bino, ba réponse ezaka ya ye. Pona yango tobandi nano kopesa mbote epai ya papa wa Sambula. Mbote papa. Mbote mingi papa ngai. Boni nzoto. Nzoto ezali mo ndenge tolobaka kosikosa, donc 50-50, donc 50-50. Mais quand on tali tant mosusu kolala na biso ezalaka pasi kolia pasi tenema ke na mukumba tozanango. Donc yango sala ke na moment oyo mukolia te, ce n'est pas dit que toloba te ke tant musuba tumusuba kansa ke tant mususu nzamba pimina ka biso fufute ngai ndei moto ba moment mususu apeti ya kolia ezalaka te. Donc ponga penza kolia donc na mona ngo utilité. Bon ce ko na foxaka ce qui muko na foxete na ndenge pesa kata musuko la te nde mwa bolembo na nzoto yango ne sala ka mwa mikakata no moke na santé, mais dans l'ensemble la bien. Voilà, papa wa Sambula dans l'ensemble azali bien. Mais papa wa Sambula nazo kende mbala moko na mama na likambo na biso. Papa wa Sambula pona nini batu oyo basalilaka nzambe mpungutu lendo na bolingo nyonso pe donc nakoloba na motema nyonso ya kofungwama na boboto nyonso, pona nini batu wana banyokwamaka makasi? Natondo mingi papa. J'espère que pour répondre na pesi nous bande ko nyonso lesanga bolingo mbote bisika nyonso bazwami na Belgique, na Suisse, na Angleterre, na Espagne, na Maroc, papa Kanimo, na Canada, États-Unis, même na ba obaza na Congo Brazzaville, Angola, Kinshasa, na pesi bango na mbote. En tout cas bango wana basa kolanda tata wa Sambulwa basali pe kobunda kotambola na lenge tata wa Sambula zola kisabango pona tomona kembo ya nzambi ponto ledo na pesi bango mbote pe na pesi susu mbote na bandeko basa kolanda biso kozana ba msuba landa biso omona abenginga lelo na landa ya de cela 6 ans
mais dans la mycoticité pe misusu bazoba ke papa nzela no pona kolanda ngweza pasi mingi toza kobongama bon totika nanu masanga totika nanu bisengo mokili po yo nzela no poto landa yo ese anga fonyo sona totika ndengo te ya kabiso donc c'était ça donc bande kona pe bazali mais na pesi ba mone sombote na ba oyo baza ko rejoindre biso sika pe bazali na senge biso na biso bota na ngona compréhension pe to ba katanga no semso za ba sobate Voilà. les abata mayele parce que on la découverte Voilà. action de découvrir ce qui était caché ou aussi inconnu Voilà. pardon ou aussi non action de découvrir ce qui était caché ou inconnu Voilà. ou aussi ignoré Voilà. il y a monte bengi découverte et na carte de découverte émission na biso ezala kaming divers qui présente plusieurs caractères différents Voilà. donc okoko tunanga tam suba question mususu etali mboka mais biso normalement eza makambo de spiritualité parce que Bonzambe. nazali mokambi na bonzambe nazali oyo mfulusi kimpangaka kotelemisa po nasunga bato balobi yo oza mpono teka te po sala te oza po bikisa bato olakisa bato nzela alors matondo mingi j'espère que papa nakoloba boye soki tozali konyokama na motu notuni tozonyokama na nini na quel plan na plan nini toza konyokama Voilà. Omona moto adosaka maye oyo mvuluzi kimbango aloba azotambola na kobanga vraiment azotosa pe nzambe mpungu tulendo mais omona na vie na ye aza na mbongo te aza na eloko te donc ntango deja oza na mbongo te bato ebele bakoconsidere ke te moto vraiment azosouffrir makasi na bon côté matériel tokoloba nini omoni bamakambo etali matériel ezalaka makambo ya nzambe te parce que makambo ya mbongo oyo bato baye nango eza mindele baza badescendance ya satana ya Lucifer parce que les blancs baza badescendance ya Lucifer yango moni basalaka makambo ndenge tata na bango alingaka mpona bango eza normal parce que biso toa descendance ya Lucifer te toza descendance ya nzambe oyo ya bolingo parce que amour c'est lui le père créateur maître de l'univers oso comprendre toza descendance ya nzambe pungu tolendo bakoko babenge nzambe pungu tolendo na bandeko na biso na kase babengaki mawe chanangira to pe mvidi mukulu bandeko na biso batete babenge onya shongo ne kwate to benge nzapa nzakomba akongo mongali donc na ese to bengi ye mungu wa mapendo to be mungu baba ye wana nzambe pungu tolendo na lingala nzambe yangu ya nyaso biso to ba descendant na ye alors eloko nini esali lelo mbongo eya ko dominer parce que ezali les dirigeants mondiaux oyo tozobenga lelo b'impérialiste basioniste o baza ko somokano nde ba ko sala mokano ya ko sala monnaie j'espère que monsieur le cas qui n'explique qui yango ba dollar ba franc tout ça ba euro nyonso m'explique qui moi muke mukolo wana nebite soki ki mukolo e monsieur katanaka o ekomaka ekatanaka na tableau to yango te mais j'espère que soki yango te samedi prochain bandeko ba ko benga to ko expliquer mon tableau et ko sala mala moningi alors système monétaire et yaki na lolenge moko pona koya ko bebisa makambo ya mokili po bacha eloko ya kodominer planète mais à l'époque de nos ancêtres babande kolia na makambo wana te parce que au monde nzambe nenga sali planète tango sali planète na ye asalaki nyonso akokoka biso bikela muta mutoko ya to vivre bien na béatitude donc béatitude ne sengo ndenge pa sali banyama bambisi eza na compagnie moko ya bambwate to pe ya bangulu to pe ya ba lion akenda ko sala ndazo ka lifuti alia ka pa boko la ramasi na ba esate même mbisi na ma eza na compagnie moko mbisi sala raté donc nzamba cheki nyonso pona biso mais à une époque ya kala ba roi bazalaki ba ope ba nolanda CCC wana bazalaki donc elagisi peke roi seka zena mwa bozwe belé koleka ba o balandaki na sima oui eza normal ba makamba bozwa ba monnaie wana ezalaki penza te te ba monnaie te mais ezalaka oui aleki muninga na ndamba o aleki pona nini aleki tango roi za wana peuple na yazo travailler pour na roi pas zo travailler pour na peuple vous comprendre donc si tu côté na muzindo ne kozala moi passeport ba comprendre hein donc ezaka ka lokola neti président Tshisekedi et Tshisekedi normalement compagnie en social
azosala makambo ya technique te azosala makambo ya menuiserie te ya maçonnerie te siko azosala mosala po aza na mbongo koleka akóma na mbongo non en tant que président bafelo mpesa koya basalaire na ye nde akomi oyo azali na mbongo yango moni bato bawela poste wana asali ko ntango papa yebangi na Congo to na Afrique soka batengi papa Mwenga président de la République na 0 RGC ti okoma 4 somvana voilà ça mais ce qu'il y a autour des différences différence wana ezali c'est parce que n'époque wana ndenge nzamba sala na loi de la nature pour to vivre ezalaki na mbongo te so comprendre ezala misusu bazosala mbisi na mai misusu nyama na zamba mususu ndunda mutu nyama na zamba akozala na posa akolia ndunda ezalaki baéchange bon baéchange wana mena kati ya baéchange wana bato mbongo bazalaki do ba oyo bazalaki do bozwi ebele bazalaki donc bato bandoko travailler dire musu asali bilanga 1 hectare musu asali oyo ya 10 hectares bakozala ndenge moko na ba rendement mais sikoyo na bana ya nzambe mpungu lendo bango pasi kaka donc pasi ndele non sikoyo to na époque wana poso to kota na époque wana to kochape bato na mwa kobo poto koma déjà kolia mbongo eloko nini ezosala bongo omoni tango moto ya ndimi nzamba solo azo souffrir matériellement c'est pourquoi biso netinga voluski mbango tanga bimelinga alobi yo botama posala mosala ngana salaki obikisa bato olakisa bango pe nzela ya solo mosala na yo kobikisa bato na lifuti te po bango nyonso bana Afrika bazali bandeko na yo po bouti na kokomoko soko singi wana lifuti bongo mwana soko abeli obeleli tata bapungutu lendo pona mwana nabika fa kufuta yo mwasi na yo mama na yo cousin na yo cousine na yo bakufuta yo te abisko tambo bouti na kokomoko bino nyonso boyeba ke na Afrika bozali tata moko mama moko kokabwane ye et pour na enseignement mabe utaki na bapaya et ko yisangisa bino ko yeba na ke bozali bandeko botala ba américain loka ba yeba ke bana bandeko ba yeko sala États-Unis 50 soki 54 états mobile sangani na état moko po ba yeba ni ke bazana ba bondeko mais bino na Afrique mondela ki kokotela bino mateya oye ko kabula bino na bondeko boboma na bosala na mabe yango souffrance côté bino alors kende ko zonga sabana Congo bazonga lisanga moko unité africaine est-ce que vous comprenez baye bana baba kokomoko bisa utona lifutite mais ba oyo ya ngali bangonde bando kosunga sokona ba oyo ya yo oyo ba oyo kosunga yo batoyo ba so bazwika ka motema wana ya obanda kosunga yo ebele omona pe bazali suna bambongo te non ezana mutu moko te ngai mingi bayaka pa na ngai sasila apa sambona na kina bozwi na koya ozo comprendre mingi basa koyepa nanga oya zana bomenga luka wa sambola te lo kolongono asana bomenga akoluka nzambe te ya koluka ba musicien ba betele ba musique donc aluka ba théâtre aluka ba flatter makamba nengwana ozo comprendre mutu mwindu aluka nzambe so akomi na pasi akomi na malade akomi na problème ko lekelie ndakomi koluka mosala oso comprendre na sens wana alors bakoko na biso balobaka na bonzambe na biso vo kubinda meneko donc ceux qui n'ont moni pas cité moi ba bonzambe na biso ezate ozana bomengo ozomona biso batu pamba ozoli ozotonda mais tango komi na malade ndo komi kotenengana mutu muso azana bomengo asoluka biso te tango musala bebi ndakomi koluka biso bomondela pona ngana zo musala soki lelo nga bato ebele mais bapapa le mabayebi eza na papa moko aye kuna na lisanga bolingo na kotanga kombo te bandeko lisanga bolingo bayebi alobi lupango nazala soki ba 20 ans soki lupango wana na lukato te kango ya famille po ezaka mo matata etekama kate mais na ba problème to ça ba difficulté faut etekama lupango wapi te na ba pe en placement alors tango akena lisanga bolingo wana na France kutena ba papa le makuna ba papa le mabandi ko yebisanga papa sambula sala kende kona biso na ba papa kanza azo solution na likambo bon tanga kotina bisanga na poko nango ngana bise abenga ngai to so ngana bi ozo ningo teka lopango na posa kampare na mbongo
mais soko lingi benga batata le ponzambe na biso sa communauté benga batata osana bandeko bosolola soki bosololi pona yango ngai na kobondela nzambe akotindela bino kilia lupango kotekama po bozala mala akotindela pe na kisanga bolingo pa na biso matondo mingi papa si kaka tango tosisi na tonga suku d'appel kilia moko mona lupa ona ba papa le malibi kilia wana tango monani ye obligé faut aya kisasa ayepe kisasa kutingani papa asambula en tout cas babenga pona nini na kenanu nebi peke situation kilongo kilongo ngamoko na moni ndenge position fuko tonga en tout cas na kenanu to teki lupango wana $120,000 mais to koyeba ndini to kotonga kilongo soko sonna pale mako yebisa yo kuta ndoko ndoko pe na téléphone so so te alors tango akeyi banda kenda si le dona na zoma ta benga na bisute on se comprend basa bongo donc na musala on a zui ba déception mingi na lobi te que des fois pesa na mbongo non mais ye muta lobi que non na moni kilongo ndenge ezali photo tonga kilongo na lobi te que fois pesa na mbongo za na bongo te ozomona siko mitema ya bato j'espère que tango tuni mwana na ndako est-ce que otuna ki mwana obine que tata na osoka kufi yotika na misalo kondima yalo bagino boy alingite pona ni bien gratitude legi makasi siko papa wasambula na sisi sangona ouais c'est ça mwana nanga bien gratitude legi papa zo nyo kwa mazo bikisa bato me bato mwana ba pesi mo Kongo mvuluski mbanga lobaki yoko bikisa bato na lifutite mais ba oya ngai ba kosalisa yo ponga na so makasi fo bato basalisa nga ponga na bana lifona la ndako lifona lesa na bana alors siko bato bazo ko exploiter nzambe ce qui pour na ba docteur en hôpital akomi ça va $1 million pour zo lokalobiko mais soko yena bonzambe ata biki azomona teke nonga fona se sacrifier to tonga penzambe esika mutu musu akoza na problème na ina famille to ana likamoko boyezo senga $1,500 $2,000 $3,000 akoseterase pa pesa mais pona ko tonga kilongo mutu pa bimisata $500 pa tonga kilongo azomona perte pona ko saina nzambe mutema makasi on se comprend bato basa bongo alors eloko nini sali ke basali ba souffrir ngai na yeko comprendre que bato satana bimelanga aloba na ngai ke ngai personnellement moi que yozo telemela ngai bato nyonso basana mokili basa ya ngai mais yozo botolanga bango mokili bato nyonso bakumisanga tala ba pasteur ba prophète basa ko kumisa ngai yango na funguli bato mitema basali sa bango mais yozo botolanga bato na ngai na bomba mina ko musozo bimisanga sekele na ko kanga mitema na bango basali sote po nyo kwama na ko lakso ke basa bato na ngai satana bimelanga alors lelo na sa convaincu que mon total lelo papa asambula anandiminza mipungu lendo boy na bonde pe pona biki mais motema makasi bo satana kati na ye parce que satana beka ko yesa ba oya ye motema makasi osomona donc ezande ngwane tumba wana mais siko yo biso ba biso persévérance ne vous livrez pas l'amour de l'achat, contentez-vous de ce que vous avez. Est-ce que vous comprenez ngai? Ngai tant mvulus kimbanga bina ngai tika musala pona ndoko sala. Tika nana libota pauvre. Tika yo bota mapo biki sabat ko la sanzela. Alors ce que richesse on nga wasambola lokaka ezali na tondi samanango ya mulimo. Vous comprenez? Pona za na capacité ko sungo na problème nayo. Ya ko biki so na maladie nayo. Do richesse on nga na zara kabakase on nga so na lali na lamuki. Na vandi toute la journée na zubile mbote. Vulus kimbango abimite. Balongo babimite to bambasi. Tonza mponga ta sike lokote mkonange bebi. Yango sala keta mususu na kolia pété. Et potina nanga mukina mone ngolisu. Voilà papa wa Sambola. Sikuyo bana ya nzambi mpongo tulendo. Na kati na bango. Millionnaire akoza la te kaka foba za kabatoyo ateki lupango taba kaboli mbongo peut-être amoni mbongo wana moke asali nini alobi usuna tikeli lisusu obatonga kilongo peut-être ngamo moyena survivre lisusu ezate est-ce que millionnaire bena millionnaire na kati ya bana mfuluzi kimbango bakoza la te matondo mingi bande kona biso tozo sala émission makama mbote mais tozo expliquer ba réalité papelo koni nezo sala bana ya tata wamba pongotulendo bazanga mbongo na motema makasi neto biti eza lokola yo na nguba moke
yo lobi ke mabele pe soki na loni nguba na kati kuna ngana kolia nguba nini yo boyi kolona mabele na nguba na mabele lobi kuna mabele ko pesa nguba bele mais oui okozwate parce que eza nini même si okoza na posa mbongo na we matana na comex okozwa mbongo na soso marchandise nde na marchandise bani kozongisela uti est-ce que tu comprends oza na posa masango belo su masango china mabelo zeli mikolo nde masango azongisela yote mais siko batu na tata wamba pongotolendo bayebo sai na nzambe te ozo comprendre donc ipona bango bazolo ba omoni soki tobito tonga kilongo ah neti ndenge na lobaka mukomsuba so tout o na komino kola ba pasteur ba misusu donc pasteur nta na droit lokwa na bonzamba lokuta koma na mbongo atonga l'église ya munene ngai lokwa na osambela nzamba solo na droit kotonga esika kitoko te pona batu donc principe o ezali ke pesa ekopesa melayo eza nango universel pesa ekopesa melayo batu balobongo na ndenge ya mabe parce que lelo papa mwinga olobi ki ngana lopesa papa asambulwa $2000 par semaine pour nazo mapamboli mais kuna papa mwinga abimana makambo kuna papa mwinga ba masanga makambo ya mabe soit oza pena kindoki to soit oza na kisi mbongo nezo kenda na pamba nzamba osomsilote ava okoka yango siko ezokola kisa thermomètre zo la kisake bato baza kolanda tata wasambula na bakomi ya kokokate na bonzambe parce que ce qui mutu tata wasambula za wana problème nota mususu na zo la nzala ozo comprendre otiki na lupango kono otiki mutawuchi wapi poto aza kunati oui mais siko j'espère que monique ngai ndie mutu nazo sala ba dépense ozo mona oui na yambia ande kona ngai et ça normal ozo comprendre na yambia na molimo na mosuni mais pour nani ceux qui nazaki na moi loko osombela ndeko na yabi na poto jité nangana servir nani est-ce que vous comprenez or que esika biso bakambi tozali ndako na biso ko zala ko kaukate voilà fato zala na biloko fato zala na mbongo ane kuta pana kapa bana nanga molimo vous comprenez po na kati na mbongo wana ngai nazana motema mutabalabala yoki nzala ngana kolesa pona lupango wana pa omoni ka pelatonde ba baso kotati omoni ba minanga ba jinde ngeso bima bima pe ba ji ya ba moins cher te oui est-ce que vous comprenez oui na yamba kabatu sikoyo na ndako na ngai siko papa mwinga papa na biso ya cameraman soki bino bozo pesa ngai bande ko musu bazo baza kolia baza ko sepela bénédiction zo zonga pana donc ce qui te comprend bien bana ndea mfuluzi kimbangu nde bazo koka ko respecter teke il faut na pesa sikoyo tango ezokende ko sala misala ezali ndako mokambi ezesika kotika biloko kotia biloko donc si je comprends bien bana ya nzambi mpongotulendo bami bloka bango moko pondako esika mokambi ezali kozanga biloko voilà siko rôle na ngai na koyiko kanisa fufute na ko kanisa loso te na ko kasaliba te faut ezalaka déjà ngana sa pona ko baser kaka pona makapitali spiritualité problème no na iba kosunga yo maladie na yo na iba kobikisa yo voilà oso comprendre so ko minga na banda ko kanisa na ko lia nini nzamba ko pesa bato yo nyonso bazola nange tumbu voilà oso comprendre oui bango baso sala pona bango moko mingana sala pona bango do abeli babondeli pona mais na moto yo azo bondela pona yo kaka te mais pona bino nyonso yo tiki yende ngwana eza égoïsme c'est ça o comprendre le sens yango bande ko balimbisa ngana yebisa bango vérité ba comprendre te poso lobi te bato ba comprendre te et loko so sala sikoyo malédiction na bango yango ane komi malédiction pomvulusi manga baki yo ko bikisa bato na molimo bato ba kosunga yo na nini pomvulusi manga na bana nana mwasi siko so bato basunga na mosunité molimo to ko chango na nzongo te toliaka merci beaucoup vous comprenez parce que souffrance na biso so uta na motema makasi
ya bandeko bazokolanda mvuluzi kimbango bazomi benga bana mvuluzi mais bazana bizaleli ya serpent voilà ozomona mais po asomba machuda asomba avec chache asomba semi yake asomba nini akobimisango bambongo mais pona kilongo muto azomona ke po abimisane fiske $1000 po sala musala nzambo ya sa perte malama bimisa po tonga ndako na ya kolala asombe la bana kolata asomba voiture na tambola na yango sali malédiction omoni na mutu na nebite sona ndapesa ki okesho non ngamoko bato ebele tango babengaka tozana mituna na lobaka oyo bato babengaka bapesi na mutuna oyo ngamoko na vandi na sali constant na nga na poser question c'est ça donc soki mpona bato balandi mvuluzi selo biso bakambi lifa tozanga elamba kolata lifa tozanga elamba kolia tosali ndako matiti na fungoli lokale dusu nazo kota nazo bima wana voilà ce que place mosusu pe to dento kende papa wa Sambula bato mosusu bazwaka yo lokola ngunza bato mosusu pe bakanisaka oza guérisseur pona yo moko siko bato bayoka yo lelo yo ozalaka nani bon ngai nazali ntumwa wana na français ezali envoyé batindinga mvulusi kimbango azali ntumwa envoyé ya biso na Afrique mvulusi kimbango abibinga yo bota mosala nga na salaki nasi na lobaka po bikisa bato olakisa bato nzela oso comprendre ngai maluba o mvulusi kimbango ayebisaki ngai mais ndenge basala te okoteka te mais ba oya ngai bakosunga yo alors mosala na ngai ngunza te ngunza ezali équivalent ndenge ba mindeli ba na kobo prophète ba prophète na kikongo ngunza yango zo mona lelo ngunza so bimisa bangunza donc prophète so bimisa prophète OK salama na mokilité et na le komoko prophète ba koza mi balete n'époque mumemi sango azalaka moko mais lelo tala combien de prophètes donc mvulusi kimbanga azalaki prophète te prophète ça ba serviteur à diable ya Lucifer alors ba oyo ba kolinga kotala na Bible na bango awa to zui Bible te na Bible te na tiki yango sokotali na globa de Pétro wana otangi Esaïe chapitre 6 verset 1 otali pardon vocation au ministère ya Esaïe okotala batinda ke pa bikisa bana Israël toi qui de kolongola bango mayele tanga Esaïe chapitre 6 verset 1 okititi kota ba 12 13 bande ko batangi bakotanga oya comprendre bonga benga ngai mais ce qu'on a kaya ko guérir dans souvent yango nazo kende donc le prophète so potangi Jérémie chapitre 1 au bandine bandelo komona misala batinda kiye pona ko bongisa bana Israël o nyuso benga prophète amutalukuta et baza basala satana yango mona ba osimba bakisi ba prochaine ko tshaba ba ko eza normal pa misala na bango et ba bazo comprendre te même surtout prophète de la nation donc non ba prophète nyonso oyo ki prophète ya solo asate dona Congo nyonso ndeto na oyo mipesi kombo ngunza ya solo asate ngunza ezek vala prophète bazuka kombo bizwazwa po soki mvulusi kimbanga telemisa kiyo to tata wamba pontoledo atelemisa ko peso titre ngunza te oui bon tu peux motindami batinditi soki nzamba tindio vie de moko tinda envoyé ti ombe ngunza ne est-ce que c'est comme nous continue dans la français envoyé na munoko ya bakoko bando bien ntumwa motindami sikonga na kozo ko musuti na bakisali kolonga pona c'est ça tant to vanda kana ba papa nkosu na ba vérité to vanda ba papa nkosu ba papa nzuzi ba pato na tuna ba question na yebisa ba bino bo métier kombo ba misu ba benga ba prophète ba misu bo mpesi komba chef spirituel est-ce que chef spirituel biso to za chef spirituel c'est que Congo na Afrique zonyo ko ba pona biso pour ceux qui to saba konza molimo biso de to ko dirige ko makama molimo na mokili na Congo pe na Afrique et ko za na souffrance te ceux qui biso to ba konza molimo bongo mwanda Congo nzami pour mutulenda za mokonzi ya nini est-ce que vous comprenez ba kombo na tozui yango zo pesa biso lokumu po ba misu ba kuma melaka bango ya papa ba misu su bolibi sindengo yo vandi wana mondimi ya ye akomi liboso pe na mona beti ndenge ba formation ba sata baso komisa bango donc lokola banzambe ok biso tozali d'esclave batindi biso to servir peuple nzambe ngaba ko gumba mena te ba ko gumba mena mwasi nanga te yozo mona mwasi nanga ndaso peso mbota zo gumba mela mwasi nanga so hapana mbote papa yenda gumba melio
Vous comprenez? C'est ça. Biso tout ça esclave. Tout ça peut te servir, tout ça sabana Congo na zela. Tant batindi yo sokola ka bana wana. Yo na bana na bakonzi. Bana. C'est ce temps batindi biso mema sangwa lobi ko pa bato. Ngana na kango peuple Congo Africa. Nani muku bakonzi. Bango. Et comment cela va nous adorer? Au banda kwa guma melangai? Non. Nos actes prêchent plus que nos paroles. Et cela qui s'accède ça va ça ya solo te. Ba mipesi ko bangonza, ba prophète, ba titre, ba chef spirituel. Même ngana mikana na ngale ta pona na personnalité juridique. Na ça reconnu na gouvernement. Na ça ya ko bomba mate. Est-ce que vous avez reconnu comme ngunza ou bien? Non, ba kombo na bango ba komika obligatoire photo comme père spirituel. Chef spirituel. Hein? Chef spirituel na personnalité juridique. Vous comprenez? Donc alors papa ngai nazali mosali ya nzambe nga na simba ka matiti te makasa te médicament ngai moko na bana na ngai kisi ya makasa ya nzete ya aspirine novalgine bakota ko hôpital te ba melaki te bana na boti na silis ko bota na papa o baye bayaki awa na était malade ba ko témoigner ba papa ba yebi tout na ye papa asambola simba ki lititi po yobika lo sambo maloba mi bale 2 minutes. Vous comprenez? Maman mususa wuti na Canada mai opesa mai teke mela mama yekuto azaki na mai ne moko komela ngana bibo lokola ozomela mai wana zobongo na mokisi na yo fungola buso yo moka simbi en distance na singa neto yaki ya ba 3 mètres ye moka simbi mai na ye ngana lo maloba na mai wana tate bongo na lokola mokisi parce que baminde babilo c'est la vie ngoye bomba makati ngo bebisama na sengo kitsa molimo na yo nguya na yo bakisi o musunia meli kuna wuta na France pe awa ebikisa kiyete na sengo kitsa ya molimo nguya na yo maladie quel que soit venant ezalia e wuti na bondoki e wuti na masumi to na mabe na sengi bolimi solo ko la mikitisa pusa ni boso na ngai tala mosika France a wuti sika ma yone za lokolo biko ameli yo wana soni na pe maladie moko jete. Oui, pour papa sexe kota ki na kati mwana tanga kompensa te muka yebi mwana nga molimo sexe zonga ki na kati eta moko danger nga kufa ye moko na mpete hôpital bit bo menga papa pa sample mais pas quand même 2 minutes batu na libanda ya lupango wana ya lupango na wenzi ba kangi tu te beka mtu azokufa ni bamonda sutample ino combien de minutes na pesa kinzi c'était le kasa si vous papa wa sambola batu na nyonso ozoloba bayaki bazana bazolobela kombo ya mvuluzi kimbangu baza oyo batindami te donc soki totali motindami otika ozaka yo moko tokolo na lobi boye na lobi teke ngai moko na lobi mutu azomi benga ngunza mutu azomi benga prophète bapelation wana bazui ezola ske batindami te voilà ce qu'on a rien na lobi parce que bovanda ebele na ba père spirituel ebele awa na tuna na pesa condition oui pe papa to la loba na vérité to so bat bana na biso bazolanda papa to la bi papa to zwila yo ngai na papa nkusu de 9h à 16h to zo lobela kombo na yo pona makamba ko loba awa mais tant on est kolandela papa ça na raison na ndimi bosolo ezakati na yo j'espère que tu papa to libikola telemisi musala ozo comprendre ba misusu tangu wana tozalaki lisanga ngana ba misusu papa be libondela boye moto luso soko mabuku ba misusu basilika soit disant ba chef spirituel bolimi sina choli bangote o papa sambula sabo biso to na makambo na biso na biloko na biso ngai tangu likambo oyo la 11 na ba papa nkosu ba papa be eloko ni natika bango na so ba collègue na ngana molimo ba papa nyonso wana ngana lobi botombo na musapikati na bino nani oyo mvuluzi kimbango atindaki na misalo po na moni modèle semble kotala na ba moi moi c'est dit soleil donc va prier batali na moi ok kotala na moi wana die soleil ya ba maika ba formation ba salaka ba impérialiste ba sioniste ba sabla kotala na moi die soleil ba benge na anglais sang d'œil na natali modèle wana yango te mvuluzi kimbango salaki siko wat bokese na biso na bokiltiste nani oyo kimbangu atelemisaki atindaki pour assalam ça le cas mutatombola ki musapite mais ici à partir de journée aux anabino souté na butu na mvuluzi kimbangu ye mutako ebisanke non na makambo na kosalate ndena fanda wana lobaki na ngai moko pona bonga baki na nguya molimo na tali lolenge e convaincre ngate ndem mvuluzi kimbangu ayoko bimila na bisanke nsela na kolata te
En tout cas, Bolimbi c'est bande konanga pour sa vérité. Oui, Papa est belli. Papa est belli. Ba blier papa wa sambolo ngana bi balaki singa na zala na binote po eloko mo ko salama te. Épreuve bande ko bozolo de loko salama kite. Ba misu na poto papa sambolo tiki groupe po na ninga bi bozela eloko balaka ki ko kokisama te. Pe ko kisami te. Ngana tambola kana ngai te na tambola kana kosenga mokila molimo pesa nga mayele ya kutambola. Pour en soi de moi na zana ya connaissance te. Vous comprenez pas? Lelo yo batu mingi na kati ya nzambe ya bakoko ba misu ba sala ba bougie. Ba sala ba cérémonie ba bougie. Mais bougie ça beaucoup côté. Bougie ça beaucoup côté. Pe bougie et pas na biso na bokoko na biso ezala ka soki muta kufi. Botiende 4 ko sola sa mutu wana ne plus. Et ça symbole mo kama be pe bokiti sin ba sa be vocation. Mais lelo batu ba sotanga comme ça pour ba sala be catation. Vous comprenez? Et si c'est papa na ko bosana moke. Soki batu po batu bayebi na bango te po bayeba ke oyo azali mwana vraiment ya mvuluzi kimbango pe azotinda ou bien azotosa nzambi mpongo tulendo basine na ngwezani basine ezali comportement caractère conduite bagissement parce que nos actes prêchent plus que nos paroles yo lo ninga na za mutina manzambe mais kati na yo bolingo ezate wa mutema mabe oyebo yamba bande côté bo vana batute dede yo le bosa ni motina mamvulozi basi mi bale misatu mine mitano pour motina mamvulozi mosi moko kutu na ndako na kosa tamsu 5 mosi mona ko osimbete vous comprenez mosi moko neti lelo oyo mama lusola sola na chambre musunga chambre mususu pona makamata la spiritualité na makamususu. Vous comprenez? Moi si moko kutu na kosa la tamsu moi si nanga penza ke non na sali pe 3 mois si mo na simbiete pona nini na sana na se focaliser na makama molimo ezalaka mbeni so za kutu tamsu ngamo na komi na etamu ko ya faiblesse na simba moi si nanga ibisen ke non papa nzoto eza yo mena moma oyo tumboza na mwana tolongi ngote tala ba benga kiyo pona mutu moko boya za na maladi boya mama bolimbisi na bosa na ki moi ça zone sera nzela ah ça va na ko simbete na losambo pona ndeko na bika ngana se sacrifiaka soko zomo na ngai na bika ntamsu na liete na lalite pona nini na yoki ndeko sana passe le kolia na nga lokola na zui sangwa malamu te pona ye apetia kolia e kozala te pe ya kolala ezate kino na yoka résultat positif ngana ba docteur bazwa pa na makoluka ngabala bake mutu mama moko alingi kobota papa na ngai mama na lingi kobota sikoyo itana ye mama na bota kana ba césarienne premier mois na césarienne deuxième mois na césarienne ba docteur baba ni kobota les souste wana to yebanite na mama na ebinga tenga na ebiete ayiko swazeni tanko ko swazeni ba kene hôpital papa na ngai mama wana babandi kobotse 3 jours asoko kate siko ba docteur babi le cas de ça pasula ye ce qui 3 fois ce qui to pasula les sous et que ça sonne tout ça la ndenge nini ba bengi ba docteur ba nani ba yewana ono foko pasule kaka sikoyo ba docteur ba bi poto pasula ye et so senga ba pesa na avance ya $200 sikoyo ba ndeko lo ba luki mobimba na bango $150 ba pesa docteur ba boy sikoyo petit frère ya mwana mwasi wana abi na kena ko luka papa asambolo ayebinga ensemble kana bisote na kena ko luka papa asambolo aye ko lukanga yo papa tala to na problème moko boye ndeko na biso azo linga bota ba docteur basenga oye ko senga do bi ko senga lisunya ya lobiko oh non bongo na ba docteur basimba papa je n'avais que $50 pe ba uta ko kabelanga mama na nzamba pambola ye mono ko ya muke mama na bi papa nane loko tena tino mo $50 loko muke kaka po yemo bi $50 na kisasa weza kana ngo 2 minutes sili mais moi $50 mwana pesi ngai oye ko sunga ngai na kina banyonga courant na kina banyonga mai na kina nyonga ndako mbongo kutu nafutaka ezata kutu pembeni tena mbongo wana ngana bi sikuna ya yepo na mbongo ngana na $50 ngana futa ngumai to courant ndeko wana kufa non na zui $50 na epa na pesa ina te lifondo ba maro na bi nsambe ndeko oyo pa yebi motu ya molimo pesa ngate
yango ekosenga 50 dollars mais soka ba motu ya molimo angaka senga lobiko mais 50 dollars nga na pesi tata quelle question masuma mama wa ya mobali nai ya kobota kana bambeli ngai mosano na bimisi na motoki na ngai pe pambola nzela oyo wuti ya mama wana soki mama na kabela ngate ngape ngana kosunga bango te papa zwa 50 dollars oyo 50 dollars oyo basa 50 dollars na bino bolia akobota yemo 50 dollars bofuta maternité bongo bobino oh papa na ndenge ni ngana bingana yebisio tanga ko pa ba docteur mwana bosakaki bolimbi si bande ko ba téléspectateur tellement bimisaki nakosumba docteur ayo na mwana botami bakambo mwana mobali ona bi na wuti papa wa samota mobali docteur wana tiki nanu mutatiki bato msube fimi ba soigner abina mona mutu ango pour ka oyo impossible lelo mobali wana na mwasona ba koma na disanga pour ne preuve ba monaki nande ko na bango wa oso comprendre voilà oso comprendre papa donc spiritualité oyo nzambi pour mutulendo ba koko esa na papa na planète oyo je suis c'est na mo bandimi na ngai ko bandimi ke oboti bana bakolo tiki kobota mwasi kilote bana kisite tongate ni papa na planète ezate luka nulle part voilà wana ngapena na monate na monate na nopena yokate po bisonyo stokuta na bande ona hôpital batonga banini donc na monate papa na kati yote po na répondre ki yote otuni ngai ozali guerrier na répondre ki yote oza guerrier oza ngunza oza bikudi donc lo mo guerrier ezali français na lingala ezali mobikisi ozo comprendre siko aussi quel plan pour docteur pour azo benga guerrier infirmier guerrier wazo sasa matiti guerrier wazo bikisa na molimo na français guerrier kasi yusko éclaircir ba siko ngai yango na lobi nazo biki na bikisaka bato na molimo na losambo ngate muna bikisaka na belela ka nzambe oya zali na bolingo pe makoki nyonso yende ayoka kangai na moto oya mibongisi liboso na ye ndako so lebiko na ye soko mibongisi te ozana ba mama ndenge bazana molimo ba plante bana na molimo ba mesh ya kolata ba bras cassé ya kosakana mibali ko chapa mibali ba 100 mètres surtout le na poto ndenge tokoma komona mobali azolo ba ya zoloba ko tamba ba minishi ba pantalon oui nzamba tini biso pona bato mabe mais alongwa na ba pantalon alongwa na ba minishi alongwa na ba mesh na ba plante azonga soumise et pas mobali na ye mobali pas zonga fidèle et pas monsi na ye na bomoko nde bolingo wana bonzambe wana nde so ba benga no secours intervention rapide voilà papa wasambula mboka oyo tokoki jamais koloba makambo na minute oyo sanke to bosa na bato bande wana biso ya este papa wasambula chaque jour bato bazo kufa na este chaque jour tiweri na ebite soki tokokoka ko comptabiliser nombre ya ba mort na nyoso wana papa wasambula nzambe mpungu tulendo azo kipete azo tala ne kaka ndenge wana ou bien ezanini papa omoni lelo matondo mi na ba question oyo c'est une question qui mérite des applaudissements parce que autres na ba question moko ezo suna bande ko ba fumbama papa eloko na koloba boye l'homme est responsable de ses choix tala na no bizali bande ko na biso bazo sala na este ko poissonner baninga yango nde bonzambe oso comprendre ko poissonner baninga lelo oyo muto ake alongo na Congo ake Cameroun na Kisasa ake Cameroun to longo na Kisasa ke na est na Goma to Lubumbashi kuna ndoko se sentir de cause mopaya ozomona eloko ni lesani boy kuna religion kotaki mingi ezali christianisme na islam mingi basaba musulman kuna bazo sambela na nzambe ya bakokote bazo kumisa ba ala bazo kumisa ba Yahweh bazo kumisa ba Jésus même les Kisasa pe na souffrance parce que bazo kumisa ba Yahweh ba Jésus ba nani est-ce que Kisasa ça malam yo kanisi bato bazo kufa na est-ce no ba kufa na Kisasa peleki kena ba mama ye momona kena ba morka ya kitambo mona kena ba bonde ko mona kena ba kasangulo mona oso comprendre ngai kuna tosuta ngopo na masasi mais awa na Congo bazo kufa na ba accident na ba maladie kanda nzambe za kopela partout na Congo pe Afrique parce que baso kokumisa ba ala baso kokumisa ba Yahweh baso kokumisa ba Jésus ba bwaki nzambe na biso akoiko sauver
il papa so bin nzamba zo mona est-ce que kuna baso comme sanza mi punto nzai punto le papa yo boti mwana na yo akoma kokumisa tata mususu akoma kofinga yo tata na ndoki zoba tata kuna ndaza malamu siko yo zana biloko mwana so kofanza lokengo pesa pas so reconnaître hotel oso comprendre ba fingi nzambi punto le bakumisi banzamba baba ya pe bikeko na kosanga koyeba alors eloko nini papa même mutu mpo ayeba kokoma 1+1 bakotsaka na classe soit que na salle de classe ndé balaki c'est ba koma 1+1 yo boyko kende salle de classe rozala koyeba kotanga na boko koyeba kotanga na kokoma te pour même si obi so bande wona biso est ndé ba boyko ko STT Congo pe Afrique est katem de zana bitumba kokota classe koyeba 1+1 wana na lubi na masese soki yo zana poso bika na maboko nzambi pungu il faut la nzambi pungu kokumisaye parce que l'homme a été créé précisément dans le but de glorifier le Père Tout-Puissant. Faut to kumisa nzambe na biso. To kokumisa nzambe za to zoyembela nzambe mpungwe oza kitoko ndenge de to yoka bata Yesu kumisa Yesu kitoko so bato momoni mtabu keto lokola ceux qui makako bakangisi na loketo. Bato oyo ya bandeko na biso ya este. Ndenge bazokufa wana donc jusque là bazame m'enseigner te yango mutezo mema bango na liwa ou bien oui Congo Afrique basa enseigner te yango zo mema biso saka ST yango na zoloba Congo Afrique to basa na enseigner te to pe misu baso so enseignement na biso mais basa ko bwa kango parce que asa na liberté ya ko sepelisa nzoto na bomo to na ndenga ya zolingela bon moto mundo azoluka conséquence mais conséquence ezali tant to mona bande ko na biso na est basa ko kufa même na disasa bato basa ko kufa makambo ebele na kati Afrique awa conséquence te conséquence léon na kati na Afrique du Sud tandis basali bandeko na bomba noir yo kasi nous ça posanga koyebati ke oyo ndeko na ngai c'est que nzambi mpungu azabolingo tende baloba ke azaboli nani nzambe neti o baloba ya Yesu azabolingo riche en bonté donc alingi bato mingi oyo ya biso nzambe mpungu donc il faut atika nanu bato bana na ye ba exterminer bango ti ba ya comprendre que papa tika ki biso no ndeko na to souffrir papa matondo mingi j'espère que je fais comme si on n'est pas sur les mêmes ondes bolimbe si papa kanza baki pa wasambula okotsa ba français mingi na 4 émissions bolimbe si mo lingala to bien bien te mais ba papa ba maman oyo nyuso ko benga ngana français te na anglais te benga na munoko lingala munoko bakoko na biso yangwana voilà matondo ceux qui olingi ko solana ngai solana lingala o passer mwana na o lingala tata na yo koko no botama na France akola lingala voilà français te alors papa eloko na koloba nzambi pungwaza na bolingo azobenga biso toyeya kolata bolingo wana pona esika bolingo nde esika kimia kembo bénédiction esengo ezali siko biso na Congo pe Afrique to boyi kolanda bolingo to landi mabe na ba désir na ba sentiment yango to zo souffrir boye yango siko tata wamba pumutolendo lokwa za na posa libota na ye azotinda biso basali bokende koyebisa bandeko na bino ngai wasambula ndenge na bo souffrance na ngai ezali pona mitu ya bato parce que ceux qui ezali pona mitu ya bato tende na zo sala nde na zo teka po avant na bana misalo ngana ndokota mona bagade ko mais bato bayebi nga bayebiti bagade cause ko opinion ezali na po makite na kati omoni nanu oya zalaki oya fondaki Sarma général Kaya au fondateur à Sarma aki colonel sikoyo akomaka général papa lemo azo ebangai officier wa sera basada misen oui ngai na ndap nazalaki acheter nayi acheter ni bilamba nazo sombeli bilamba nazalaki mwana moka ndo benga bon samaritain malamu oso comprendre na famille baramoto wana nyonso wana osoko pe ba niveau biso kolaki nazo tambula na ba garde du corps nazo kota deuxième cité na kancha chingai ba to ba bare ba sola ba sakoka o comprendre nga nazalaki
connaissance moko ya vous avez no bien vous avez no bien na ndenge na biso na ndenge na biso vous avez no bien pe nazalaki na moi honneur oso comprendre batu bayeba ke mutu wana kutu batu bandoko benga nana kenda poto te bazo benga mona poto pona lingaki bopeto oso comprendre na lingaka bopeto wana biso ta mutu yaki ba jeune to so linga na vandi bo collier na kingo mais na age nanga tata bona ko la ta collier te peut-être baki pe baki na longola ngo ba musuba ba ta musu maji mutu musala bo baki on de pesa ngama loba ya ona sa so émission te na la tabaki na tikala unique montre soit baki pardon ba bijou na age nanga tata mukolo na ko la ta ngole soute po esala ngama soni oso comprendre na ko la kandenge wana osomona biso tovanda na système mbutu mama chala mwana kotoyo biso na sena bango tozaki na bango wana tam oso comprendre toza vita biso tozalaki ndenge wana mais nzamba eko benga ngati kama makambo nyonso na ba jipo ba soda to loko tam biso ndo tam na ba jipo na bino fierté jipo za ba tâche ba soda oso comprendre biso tozalaki ndenge wana bozo sala cop na biso osomona 0 heure to que ne pas de fait seketi mais tout le temps mais biso tozalaki bato moko tokolaki tango tokol na passe pas baboti tango ngasko na bandi ko so moi en plein na kende de sengo na komi ko lesa libota na ngam manga ye tika misa mengeza la bongo oso comprendre ngai vi na ngai ya ngwana lelo bilamba mingi ngana lataka lelo ngana ko sombela ba et ça bilamba mingi na misobela et ça pena bande ko mususu na poto papa moi des personnes oui des personnes mutumoko et ça na mutumoko atinde na pe des costumes oui mais oyo nyonso na lataka vous comprenez yakala papa wasambula banda au bandi mission oyo posa envoyé donc aux la mission oyo osali nango déjà combien d'années émission na bandi télévision émission te mission yako mission oyo epesa melingai ba préparaki ngai et puis yango nazo pesa tante nazo pesa temps ya préparatif na moment oyo ebandi na bokuse vocation au ministère de papa Wasambulwa c'était à l'an 2000 voluski banga bimelinga ko danda na ba film makamunyoso ma yebisaki ngate ki ye Jésus ki ye boyebo na ke atindanga na communauté moko boye na ke na communauté wana isolo na bato ba yebi kasi yango nazo pesa tante parce que tant wana révérend pasteur de l'an 2000 tant to comme na l'an 2009 nde ba yeko ba to lingaki oyeba Bible 9 ans déjà donc il plus 10 ans 19 ans 19 ans mais oyeba ki Bible pour oyaskoyo de l'an 2000 à 2009 pour obanda sikoyo vrai mission bango lobi tolinga koyeba Bible pour bana Congo pa Afrika bakangama na bungu na Bible yango oyeba tolinga koyeba yango po bimisa mokati na yango siko tala nzela yango donc ayeko lo bango sikoyo ti le sali combien d'années 10 ans banda pesio mission banda lobi ke likamba Bible 2009 c'était le 4 juillet 2009 pe bana ki toi dikya ba solwa o to bengi lisanga bolingo boyeba ke le 4 juillet tozalaka na manifestation vocation ministère de papa Wasambulwa le 6 avril commencement des œuvres en Vuluzi Kimbangu c'est les 10 ans donc le 6 avril peut manifestaka le 4 juillet to manifestaka ce qu'on a 10 ans oyo osali yomo ozo sentir non ba pekisanga musala déjà depuis l'an 2000 en Vuluzi manko te kate ko sala te bazo préparer nga sikoyo tenga na lobi préparation te mais obandi sikoyo ko la kisanzela ko nzila ko la kisabatu nzela et ça li combien d'années 10 ans non 10 ans 10 ans ko la kisabatu nzela pona yo mission na yo et si et atteindre katikati ou bien et si et commis presque na suka ou bien mission na yo pona yo au sentir que ozana ne bande oui mission na ngai eza ko dépendre na bato batindaki ngai soki muke bayambi ngai mission na ngeza na lebandeli soki mingi bayambi ngai émission na ngai ekomi na mwasuka osoko pas de mission na ba mission mission na ngai alors eloko na nini ko bepa wana quel que soit ça
ngai wasambulwa na sali musala na ngai soki tozoya na Info16 pour nous kompanza sango mokilimo mobimba ba oyo bandimi base la résultat na bango quelque chose osanga na lipa yeba ke zela résultat na yoko zwa lipa ba oyo baboyi quelque chose na lipa zela lobe ko lelo koluka lipa parce que tozoke na indépendance spirituelle bandanga na bandi musala na ngai na komi pembeni ya bilaka oyo mvuluski mbanga le 17 août 1922 tozokoma donc limite peut-être exact 2022 limite mais avant 2022 indépendance spirituelle soya ceux qui battent baso mona makambo zo sama na mokili basa ko sosola te oso comprendre bat babaluki batte ko na bonko bomba lokola mbisi boye bozo senti te que to comme la temps de la fin temps de la fin ya ko longwa na bowumbu ya bamidele mais pour mokili ku fate oso comprendre parce que ligorodo ceux qui a kufi pour akauka avimbaka aye munene kokumi sete ke oye munene non lobi kene ko tala kauki pasi so ngesi le yaka makasi tala de en Afrique ndenge to ko papa même ngai ba difficulté za makasi tala kaka papa mutu lokola ngana ko tonga kilongo ina nesoki 6 mois musiki na ba imaginez nous sommes les alpons vous qui manga ba cause n'exemple makasi batu balati mitema satana oso comprendre mais ceux qui olongi balakisanga bomengo nanga papa ngana kozala na kubando kosungu même na musuni balbana nga soko olongi mission oyo tala bomengo nayo batu bayebi te ko kosunga bango pe na musuni bango bazo kangelo motema ozo sunga bango leo na molimo mais kosunga bango pe na musuni oso comprendre bunde tumbolonga papa nde naza sacrificateur même physique monde na yambela batina nda mutako ya kosangelo côté oso comprendre ngai na yambaka batu nazali physique et spirituel donc yango mwasi nanga même alobaka yo soko za nzambe to za kimba mwasi nanga tumusanga bongo talaka mwasi oya ngai matumusanga soki yo za nzambe te soko za kimba pourquoi c'est à mon épée OK mwasi ntayebaka musali ya mobali ne musala lokota to malamu c'est ça alors ba acte ko yeba musali ya lokota mutu mususu OK pas ne pona kobika sengi yo bongo c'est quoi papa ndango ozo katanga nazo pesa ba acte soka na toke acte il faut katanga non toke acte c'est important vraiment c'est ça asengi ko yeba musala lokota soko bengi papa na malade oyoka tindo front voilà to semer to pesa action de grâce besele wana nde ko yeba kibasali ya lokota muswa ko yebiso tina mbongo na soma nzete matiti bona tindela yo na salo mai bona tindela yo basala lokota wana bangaka kisi oso comprendre bien soko moni mosali azana basi mibale azana muto lokota ata se défendre ndenge nkondima ede oso comprendre ngai c'est que pas angi kisite pas angi kindokite parce que pose la moi sinon banda faut la ndoki oh mais oui de raison faut ça ndoki ko ni singa moi sinanga na bi maman je t'aime okomi moko na ngai après kuna koma ko zoba mbana na koko fona zana kindoki yo ka se sorceler les amis ko sala muntu mabeti voilà yango te yango tant na zuma sim suna vu na bomba mi moi sinanga kindoki ya mwana ti bizuto kansa kindoki za mutu non kindoki déjà zaka loko moni satana satana saka personnalité physique boité Satan ezali Lucifer pourquoi Lucifer so babenge Satan pona mabe Lucifer azalaki parmi les 4 êtres vivants moko kati na nzambe autour de lui mais tant a komi na mabe ndiango babenge Satan donc Satan zo la ça eloko ya mabe likambo ya mabe sorcellerie et la kisi kaka mutaki da ko lokana butute même ngaso na zo kosuza sorcellerie en sorcellerie envoûtement. Vous comprenez? Moi, si nous avons tous la mission, nous avons tous mais c'est sorcellerie. Parce que yango quand abanzela na yo et yango pe e memo na mort moko précoce. Mobala lingio na bolingo, boboti bana. Lelo boyo komi ko so ba mbongo na opportunité mo na mama. Mama che mbali na 100 mètres. Mobali azumbo ake poto abengiso na kisasa bali yo okomi kuno senge divorce. Pour le kolo boti sorceller foot akabino ba mbongo. Oche mobali no 100 mètres. Mais sorcellerie moi c'est bengisi. Mobali pas balukeli mwasi. Sorcellerie.
mais yango na lobaki na liboso ke moi si na yo Julien Banda eza sorcellerie yango na lobaki pendant banda lobaki déjà mais sorcellerie yango nati natil yo pozo sorcellerie na yibi yo sorcellerie vous comprenez ne ba mindele ba sa ko sorcellerie Afrique ko ya ko boto na bomengo na biso ko chaba bitumba ba guerre sorcellerie oui sikoyo pona kobika moto nyonso niti moto aso bakele no fou oh moto aza liboma liboma ko lia na été mais fou ezali tout le menton pardon tout le menton hein ou lié dans les habitants agissent bizarrement il faut régner des désordres yo za bo vandi na baro zo ko mena masango zo ko bino za liboma il y a du missimbo on a sombi bien mais que c'est bon matin que so belo ko détruit parce que l'alcool et bus is dangerous to health comme na masangane za mabe pour la santé cigarette ba komi fumer président à la santé otangi hein et nuisible à la santé mais yo so bi cigarette tchena monoko ozana inconsciente di bon matin est-ce que tout ça comprend? Oui, tout ça comprend. On sait bon. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage